les bourreaux libérés. Tiani Tchibala, les bourreaux libérés. Les bourreaux libérés. Tiani Tchibala, 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 les bourreaux libérés. Libéré, Otibala, Moïbi, libéré, Otibala, Moïbi, libéré, Otibala, Moïbi. En direct dans la ville province à Kinshasa, plus précisément dans l'avenue du 30 juin, tozali kotambola, ponato solola, koyeba nini mwana mboka Peter Tiani asali, c'est vrai na Congo Millennium non bolandi angote, tozali abapandi sango baike, toko tambola penza, pona koloba na Tchibala a libéré Tiani. Qu'est-ce que Tiani a fait? Tokozwa moko ya bae oyo basalaka na Tiani to luka koyeba penza Peter Tiani asali nini pour que lelo a se retrouver et si quand azali na parquet à grande instance ya Gombe to signaler bino pe que Gloria Senga ensemble na bayi visi nyonso na nombre ya 17 oyo bakangaki bango na minute oyo bazako se présenter na prison centrale ya Makala. Bazakuna donc à suivre. Kobalandi ya Congo Millennium a bozomo na penza tozali kaka na message moko ezali libération ya mwana mboka Peter Tiani kasi to komona bayike penza bapandi sango bazali ebele tozali ebele pona koluka kaka te batika mopandi sango Peter Tiani kasi tomoni mwana mboka Mike Mukeba mbote na yo. Mbote mama. Mike Mukeba itomomi penza tokomi awa na esika o kasi tokomona tokota na kati tokokota te tobima te babengani na ba cameraman mingi babengani ba cameraman presque nyonso babite baza na droit kokota te na biso pe toko remarquer déjà PGR présence na eza na esika o te totamboli awa pona likambo ya ndeko na biso bakangi ye na likambo ezanga tina Peter Tiani sikatango tokomi awa ndenge salamaka babi boali boike boko kokota bino baso te ndeto poni bato na kati na biso bakei kuna batindami na biso ozali na Eliezer Tambwe tozali na ndeko na biso Nico Mayengele o ya MLC aye awa lokwa mosambeli MLP aye awa lokwa mosambeli na biso avocat ndeko Paul Diakese wa koma mingi na ngambo bandeko ya IDPS na ndeko pêche au trésor na ndeko mosuso na bosanya na Bosco o ali mosali na nzela moko na ndeko bakangi Peter Tiani et ça makabongo basengi ke topo na batindami toponi batindami bakoti na kati po ba solola na mokonzi ya makambo etali bazuze. Jusqu'à présent Mike Mukeba itoko ebateli kamoni ni ekoleka na kati ya dossier Peter Tiani. Likambo Peter Tiani mama ya likambo Peter Tchibala akoma ko bomba misolo na ndako abombi misolo na ndako misolo ya bulamatari kama na kama koto na koto ebongo lokasa moko komo nango scoop RDC bakomite mwana Tchibala Bertrand ayibi misolo na ndako $400,000 sikatata epesi ekanda akakoluka banganga aluki banganga babengaka bango subane bangunza aye na mama kopo na ndako mama kopo akaso eloko ibami so abambi kopo na nzoto bato kopo so ekangami yo babite yo
tango mama kopo akoti na ndako ya Chibala abamba mwana Bertin kopo ekangi mwana lisolo wana yango wana lokasa wana Scoop RDC ekomi yango Peter Tiani tango amoni yango ayebi te ndeko na biso Scoop RDC ba makambo lukuta te ye pa bimisi yango epa na ye Chibala po tatinda droit de réponse aloba te lukuta te ya koma pomba yango na koyebiso na kookele mawa Chibala to bundu na etumba na pasi bakangi yo nesika ya pepo bamemi yo na boloko butu na koya kotalaka yo na boloko olongoli lunette yo kolela obi na nga tande bakonyokola lisu na ngai ndeko na ngai kende koloba na etando eke te lisu na ngai kobeba ata mokanda ya monganga yango oyo nakende kozwa kisi na poto mokolo nyonso na koleka na etando eke na koloba mpo na yo bandeko bakoloba mpo na yo bapanzi sango olamuki tongo moko olobi okoyi moto akabila okei okoyi mokonzi na bokonzi akanyaka misolo okui ekoki yo te siko biso bato tosungaka yo tango okolela pasi na nzoto biso nde okomi okangisa biso kolo alikolo atala yo. Merci beaucoup. Mwana mboka Peter Tiani tosololi na bureau ya procureur général de la République to expliquer dossier ndenge nini mwana mboka Peter Tiani akangamaki na ngonga nini epi azali wapi totalisi procédure ndenge salemaki epi tosengi na bureau ya procureur général de la République que dossier ya Peter Tiani ezala soumis na trafic d'influence ya monsieur Bruno Chibala te. Donc première demande. Deuxième demande, tosengi na bureau ya procureur général de la République mwana mboka Peter Tiani asamba un homme libre batika parce que il n'y a pas crainte pour na kokima domicile na ebani mosala na ebani ali journaliste ali DG entreprise akoki kokima te et puis totalisi lisusu ke asali déjà 3 jours to informer na bureau ya procureur général de la République que selon les informations de notre possession bako luka batinda mwana mboka Peter Tiani na makala nde bureau ya procureur général de la République et sengi biso tokenda komona magistrat instructeur magistrat azali na dossier to solola nae ndenge to sololi na bureau ya procureur général de la République et puis to évaluer ensemble asengi pe na collectif ya bavocat soki nanu bakomi lettre ya liberté provisoire te bakoma yango nde na ebisie maître Hervé Diakese ali chargé na dossier liberté provisoire il faut kokoma mokanda to yebi yango malamu et puis mokanda liberté provisoire ezali dans l'ensemble to ebisie également bureau ya procureur général de la République qui a dossier ordinaire te et ali dossier tali mwana mboka Peter Tiani bato bakolande ali monsieur Bruno Chibala nde na information topesi na bureau ya procureur général de la République totalisi ete Peter Tiani ye moto akomaki te ke $400,000 ebungaki na ndako ya Bruno Chibala. Peter Tiani moto alobaki te ke mwana ya Chibala Bertrand Chibala yende moto ayibaki. Peter Tiani te moto alobaki ke balukaki nganga aya sali bikila kila ne bakangaki moyibi kasi e ana site moko o a publié information et Peter Tiani a relayé information o yaza auteur te ye moto signaki article te ye moto ali rédacteur te ya Scoop RDC c'est ça non yango wana totangi pe mobeko tolobi lokola na code ya déontologie ya ba journaliste et lobby était tango journaliste a cité ba confrère nae comme source a qui cause la responsable te et ali article 8 il y a code il y a déontologie ya ba journaliste donc na bande ko Eliezer na Nico Maengele o aya comme avocat ya Peter Tiani moko ya ba avocat to ko défendre be respect à procédure respect à mobeko yango to longwe awa to ensemble, to continuer ti to comme un magistrat instructeur et puis to relègue pas monsieur Bruno Chibala. Pour la cohébissa été
a utilisé position na été à premier ministre pour nuire na Peter Tiani. A utilisé tes positions na premier ministre pour appeler sa injonction. Toi, Luka a instrumentalisé justice. Mais directeur à cabinet, à procureur général de la République a rassuré Bisso que le dossier Peter Tiani est causal instrumentalisé. A rappelé même qu'il y a un pasteur, il faut magistrat Sala Mostala Nae, Ndenge Mibeko et Sengeli. Donc, après, si c'est garanti, à cause de la rapport tout de suite là, na procureur général de la République, ou à qui m'a empêché, à un mois bapaya, Ndetang Otosilisi, il y a un côté après sa rapport, na ndenge to sololi, na ndenge makabonos to yokani, ndenge mobeko efwe to sama, ndenge Peter Tiani à cause de victime à pression politique te, et influence politique te, ndenge mobeko efwe landema, ndenge to komona magistrat instructeur, pour to kota demande à liberté provisoire nae. Merci beaucoup. Merci. Tokutana na PGR yé mon côté, tokutani na directeur de cabinet naye, révérend Joseph Sabois, oyo ayambi biso malamu et que alobi na biso boyi alobi na biso que akosala rapport de PGR biso totalise likambo tolobi que Peter Tiani a signé un papier te Peter Tiani a commenté papier te même rédaction na ye muto esalaki yango bareleyaki information ya scoop RDC muto apesaki information ya likambo wana. Donc, Peter Tiani a pénalement responsable était pour que Bakangaye. Et là, comme la Kissi, avocat général ou PGR, et ça y a côté lisaye que tous comprendre était pour nani ba journaliste. Bazoaka convocation te, bazoaka mandat de comparution te, bazoaka invitation te, biso ezalaka mbala moko baye ba lokoti ba memio bisika ba komemayo. Yango totalisa kiye. Et que to moni ce qui tozo ya awa c'est parce que to ebinenge système ezali na prison batu nyonso bazali sauf ba membre ya gouvernement na ba gouverneur. Donc cela étant to ebinenge makambo ezalaka lokola dossier ezali ko ute pa tibala to ebi que magistrat kozala liberté ya ko traiter dossier pe ya kotika ndeko na biso parce que tozo monata kozala wana pona nini parce que il n'est pas pénalement responsable. Mwana mboka Eliezer Tambwe tozela kasi nini na maemanso bouti kozwa na kati. Na maemanso touti kozwa na kati parquet général de la République ou bien au balobi cour procureur général près la cour de cassation de nouvelle appellation nae à la kibiso boye azoti kala parce que directeur de cabinet ne mutwa yamba kibiso azo pesa rapport na PGR na bon, procureur général PGR etikala ndenge to mesani na simanango bakobenga oyo azana dossier ya Peter Tiani bakoka koyeba nini ezali koleka na kati ya dossier mais sinon ndenga promettre biso ezomona na ke makambo ko kotambola malamu côté Peter Tiani azali. Merci. Moi non zaki maye moi na mayele lokwa boutaki na passe ndengo bozui erango 30 ezebele lumumba kufina ajini le moi non sakoli angara zala mayela zwa mbongo wana ayeba nini akosala soki lobi papa za sous ministre te biso bavie na biso baisa sotango papa za bomoi yo mwana yeba talwa kwa ya kwanga mais yo mwana na yako mozwa mbongo akomo violer na bana ya batu alors Peter aloba te information utaki pa na yete na scoop Congo yo ozwi information wana olatisi yango Peter sans que luka ba hotel chibala tango mela mai banzaka pe source ba vient na biso ba mukebai ba biso nyonso oyo yo zotinda biso ozo encourager biso mboke changer to bima na ba marche ba oyo bazoka ba masa badaya pe à son âme aussi chimanga mais yo chibala lelo komi premier ministre ozo fimbo wana bandi ko beta biso Peter azale ke pa na yo oya sala po na yo yebi soki likambo ezalaki les linges sales sans se lave en famille on a obenga leki na Peter obengi mwana yo preuve mwana na yo azana ndaku te pourquoi soki ayibaki to bengani ye pona nini omodiri ye pona nini eza biso te yo moko bengisi nganga na ndaku na yo abandi kolatisa bakable ekangi peka mwana na yo ke sombela likangu na ye mama belle femme ya likangu na ye lopango po bakomi na ba million ama ele te erango yo lelo vie na biso badi bangaza premier ministre autoleka badi banga lelo nana obeta liso na ye ndenge vie ye bage lobby tosika na mikolo otanga soki obimi wa locataire na primature soki obimi na primature isolo na yo ebeta mate po
exemple otikeli biso na mutu et puis même les sphinx alimentés veut Tshisekedi son âme un peu comportement au sali je pense qu'il a regretté nango et puis même la presse oh biso to simbagi to regretté nango alors pendant ceux qui ça même surtout ba kinois kini ba ko sarate Peter Azamo na 1900 vient na Chibalo mo na 1900 au bank ça a été aibité abomité a violé abeta boloko Lumumba boloko honneur même prison et si Peter Ali na ebima ça état d'esprit on dit mango pour la vérité ce que zalaki que Peter bozo de matière information mais fallait boire ça le droit de réponse bosengi plateau zarabongo te information ya ke zaki ya lokuta moi na ibagité donc est-ce que Peter perd une famille atiki mwasi na ena bana aola na ba condition wana et yo ke ko la campagne ya Shadari soki na Chikapa soki wapi nyonso wana poliambo biso to futa mate ba fonction Mbujimai na Mbujimai etani ngate makamna na colère mabe nga wana na koli bona na simba $100 ti na tangi ba classe na Kinya wana na simba $100 te ta na saliboy mais moi na ya ga bo 100,000 a na poche tolo bate okomo kan sabatu en tout cas borobang sabiso te to mona ba Kongolo Mobutu to mona ba manda Mobutu na Kinya wa lelo fin to c'est la primature ici là biso na yo guerre sera longue et populaire la lutte contre nous victoire et certain merci Yani Tibala les bourreaux libérés 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 Tibala, libéré, Tibala, libéré, Tibala, libéré, Tibala, libéré, Tibala, libéré, Tibala, libéré, Tibala, les bourreaux libérés, 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 Tibala,